toyebi ndenge mboka ezalaki pendant 32 ans. Ceux qui sont peuple moko normaux, peuple moko normal. Mboka na biso opposition ndenge ezalate. Surtout dans moment oyo. Dans moment où tu as un régime moko oyo esali plus de 20 ans ou 21 ans parce que ngana sangisaka régime ya fidèle na sangisaka yango na oyo ya garçon oyo bobengi Hippolyte Kanambe bobenga Joseph Kabila. Mais na kacho malobate mwana mboka même az ancien président mboka na biso obenga ye garçon okore trier malobate. Bon, ce que biso ba congolais tous akana habitude ya ote na le bibu eto retirer maloba, c'est que tous a hypocrite. Mboka na biso tozwa ki retard ya ko démarrer mboka pona ko tonga mboka na deuxième république. To kanisa ki lokola musée aye donc ndé to masko ça il faut ya ko mata musée aye lisusu na régime na ba yaki ya AFDL ba ye ko boma biso zo mona tozune plus de 20 ans ya ba crime ya makasi ya salami na mboka na biso laki ba papa na biso ali boso ba révolutionnaire Lumumba net papa biso ali boso ba Kasavubu bazalaki na mutu na divergence na ye mais bazo tala na mboka bazo zala muyibe bazo zala mingi te na mboka corruption eleki mingi na mboka tozo mona même na Corée du Sud ministre na bango bakuti ka message ya corruption mais ces journalistes kaka message ya nini ba condamné 50 ans na kaka tio malobate mwana mboka mais kai c'est ça kaka biso moko ba congolais nde tozo sa la corruption est-ce que ozana posa tozo ba congolais asika o ba uti na Chine parce que yonanga to yebi ndenge corruption côté la biso na ba service nyonso tout ba corruption zali ndenge toza boye tozali ko sala investigation na kati ya ministère affaires étrangères bisika fraude moko réseau moko mafia ezali wana ezali ko monisa ba congolais diaspora Afrique du Sud précisément passi wana ezali entre parenthèses tozongela ngo parce que investigation ezali na kati nzela mais yebisa biso ezali biso moko ba congolais nde tozali ko sala fraude ezali ba chinois te ba américain te. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino lisusu boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani na politique ezali lingomba bisika biyena ko yapona ko sangisa ba congolais nyonso ezala ba ya opposition ezala ba ya pouvoir ezala ba baza intéressé na maya politique ezala ba baza intéressé te na maya politique bino nyonso tout boya ezali bisika na ko sangisa bino pona ko manyolela bino maya politique mboka na biso pona kotea na bomoko pona kotea na bolingo pamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali belé po ete nzungu etoka bile yebela bana Congo balia na bazi ete bososoli endenge bomoni na salinga moko te tovandi na moko ba congolais na ko tikele droit na ye ami présenter azali nani boye baye simato solola ambote mwana mboka ya mbote monsieur journaliste yo ozali nani mi présenter po batu bazoe bayo baye bayo na ba titre na nyonso tu ozali nani maloba ezai pana ya merci beaucoup d'abord na opportunité au pesingai na journée à lelo loba moi makasi po bayo bon merci beaucoup d'abord na sengiro merci na opportunité au pesingai parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Batebele balukaka elokoyo pona ba congolais baye bakoye bamboka na bango baye bakoye ba politique ya mboka na bango ndenge banda na ndenge tokomi lelo oyo bon peut-être tozali pe ba jeune bilenge mais to salaki na kata politique moi tamulai donc depuis bas âge na ko tozalaki muke na bane 90 pesa bango na mbote kombo na yo pe expliquer bango histoire na ya nga komona ngai Michel de konabino Michel Okito na uti na famille ya Okito donc na uti na famille pena ya politique ya
Merci mingi mwana mboka Michel Okito ndenge auti ko expliquer bino auti na famille politique awa pe tozali kolobela maya politique na banzi ete akomanyolela biso pe akopesa ye makanisi mais yebisa biso mwana mboka Michel Okito na Congo tomoni ba congolais bazako kabwana ba misu bazo mibenga bato opposition ba misu bato a pouvoir ba misu bazo supporter ba parti songolo to pakala yo ozali côté nini ozali muto opposition ozali muto a pouvoir parti politique na onini ozali ko soutenir na kati ya Congo. Yeah, merci monsieur journaliste. Oyebi mboka oyo ezali sérieux. Mboka oyo batu bazaba patriote sorry. Donc même kozala opposition ou bien à pouvoir te. Pourquoi na lobi boye mboka na biso futoye ba place ni to wuti. Mboka tozaki na ta ya papa na biso ba révolutionnaire à liboso Lumumba na Kasavubu toyebi ndenge batikela ki biso mboka wana toyebi kozwa régime oyo ya deuxième république ya groupe de Mbinza toyebi ndenge mboka ezalaki pendant 32 ans ceux qui tozaki peuple moko normal mboka na biso kuto opposition ndenge ezala te surtout na moment oyo tozwa régime moko oyo esali plus de 20 ans ou 21 ans parce que na sangisaka régime ya fidèle na sangisaka yango na oyo ya garçon oyo bobengi Hippolyte Kanambe bobenga Joseph Kabila mais na kati o maloba te mwana mboka même az ancien président mboka na biso obenga ye garçon okore tirer maloba te bon ce que biso ba congolais tozaka na habitude ya ote na le bibo eto retirer maloba c'est que toza hypocrite ndeko wana azoki chance africaine na tchakaka un panafricain africain avec chance à diriger mboka na biso mais atiki biso na trou moko oyo ezali impossible atiki biso na trou moko oyo lelo tozokoka régime oyo yesika bazo bunda pona babima na trou wana parce que tozwaki démarrage na deuxième république te soki ba congolais tozoyeba te Mobutu asalaki jamais te ndeko chimese jeunesse na kozonga mwa mukesi moko limbisanga zonga sima zwa tan bana mboka bazoka yo loba mwana mboka tan ezai pa na yo na baka bandeko mingi congolais oka tango ya Mobutu parce que biso congolais to bosanaka neti soso oyo bacheli na ibo na so bindobo bacheli nguba babwakeli ye azoyeba te ke déjà ça na piège mboka na biso tozwaki retard ya ko démarrer mboka pona ko tonga mboka na deuxième république tokanisaki lokola musée aye donc nde toko masko ça il faut ya ko mata musée aye lisusu na régime na yeba yaki ya AFDL baye ko boma biso zo mona tozunet plus de 20 ans ya ba crime ya makasi salami na mboka na biso ya pillage ya ba ressources na biso ya koteka mabele sol et sous-sol y compris même na ba congolais biso ba congolais to lingi Congo te soko tali bato bazo sala même eza na armée eza na service à renseignement eza na politique osomona kaka congolais na to trahir Congo à part oui mupaya zoya mais mupaya akuta biso ke peuple moko ba tozali ba stupide bolimbisa parce que tozali bloc tendenge zalaki ba papa na biso ya liboso ba révolutionnaire Lumumba neti ba papa biso ya liboso ba Kasavubu bazalaki na mutu na divergence na ye mais bazotala na mboka bazozala muyibe bazozala mingi te na mboka corruption eleki mingi na mboka tozomona même na Corée du Sud ministre na bango bakuti kaka na message ya corruption mais ces journalistes kaka message ya nini ba condamné 50 ans na kati yo maloba te mwana mboka mais kai sezaka ka biso moko ba congolais nde tozosa la corruption est-ce que ozana posa tozo ba congolais sika o ba uti na Chine parce que yonanga to yebi ndenge corruption côté la biso na ba service nyonso tout ba corruption ezali ndenge toza boye tozali ko sala investigation na kati ya ministère affaires étrangères bisika fraude moko réseau moko mafia ezali wana ezali ko monisa ba congolais diaspora ya Afrique du Sud précisément passé wana ezali entre parenthèses tokozonge lango parce que investigation ezali na kati nzela mais yebisa biso ezali biso moko ba congolais nde tozali ko sala fraude ezali ba chinois te ba américain te nini ozaluba malheur ya Congo ezali biso ba intellectuel congolais malheur ya Congo ezali biso ba intellectuel congolais
na pe ça peut message yo na ndeko nanga lutundula ekumani mutetela azaka peuple moko pire kasaye mutetela azala kaboye soki bino bato bozi chance botangi bozi chance à gouverner mboka wana mais soki malamu ezo sale maté boyeba ke bato bazala modi ya ba génération na génération parce que ngai nazwi chance tata nanga dai conseiller lumumba na éducation nationale leki ya okito Arma Okito. Elle me disait, si vous avez chance de diriger Mboka, mbongo ya mboka ezaka ya peuple na nzambe. Muto ayibaka mbongo ya mboka. Muto yo azwaka nyonso baningani bazola la nzala. Muto wana akomaka le plus malheureux du monde. Na yeko mona yango monsieur journaliste, tango toyena ba mboka oyo, toyeko tala ba histoire ya batuneti ba bokasa. Net oya ya Centrafrique oyo nani ni bokasa na ba nini bana na bango bakombi ko yiba na biloko na ba alimentation na poto na comprenaki que les bien mal acquis parce que tango yo outi na politique oye richité oye pauvre oye kozo ya peuple mais comment to benga mutandengo na riche mais tout le monde a congolais bazo kumisa bato oyo bazo yiba biso to sala politique tozo yiba bango bozo benga bango ba papa social bozo pesa bango kombo ya ndenge na ndenge eloko tozo senga pe na peuple ndeko na biso oyo azali de père et de mère azana pouvoir toyeba ndenge nini biso moko koyeba ko tiande ko oyo ndenge bino bakino bolo baka poids. Merci mingi na kati yote batata ba mama bande kwa bolingo boyo ki ete mwana mboka Michel Okito azana ebele akoloba mais ndenge boyebi media télévision tozo salela ngonga tokoluka yembala mibale potolo bela na mukuse pe na mulai sur politique ya Congo en général pe comportement na biso moko ba congolais en général pambate soki tozo bundisa corruption et sengeli biso moko na nuto changer mentalité de konanga nyonso oyo ba patriote parce qu'il y a des vrais patriotes. Tout le monde en Mboka toko benga na kutu ba patriote té. Congolais penzana no tokoti patriotisme maintenant ne zubisote. Même élection ya ba Mboka neti be États-Unis où ils ont plus de 5 siècles, 6 siècles babanda be élection. Moi ba loka mike ezangaka. Bakolo batek élection moko za parfait na monde ezalité. Tout le monde aux États-Unis des villes basala élection na reta et puis kuna be ba tripotaki ba machine donc ce que boni ya biso oyo tozali ba jeune oyo tozali ko la soit des jeune démocratie on a to komi na esika oyo tozo kendete mais quand même coup de chapeau automoni bazo publier localité na localité zone na zone ville na ville et ça qui eloko moko ya sika que to moni penza que biso bato libanda awa ndenge salemaki na South Africa kaka yangonde ba publier kaka moment oyo kaka bazo silisa na South Africa bazo côté ba irn mbala moko déjà résultat et yebani déjà na Kinshasa et ça le komoko yozali betono mona bato ba cher de combat papa na donc pona yo et salemi na ndenga malam donc sur 100% na kopesa ngo 60% 40% avec l'état. Donc, tu peux même dans l'élection en 2028, bah pester les sous-chances. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo boyo kindenge mwana mboka Michel Okito alobi élection isalemi malamu mais apesi yango 60% selon ye mais mwana mboka tomonaki na mokolo le 31 décembre 2023 tomonaki seni na mwana mboka Denis Kadima ko publier ba résultat provisoire présidentiel bien sûr oyo tomoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimi liboso lokola molongi pe kolanda na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe pe kolanda na mwana mboka Martin Fayulu Madidi makanisi na eza nini oyo tomoni ezali oyo bato wana ba mérité na kosenga pe na gouvernement congolais na peuple congolais na ba mboka oyo biso tofandi oyo eloko azo pesa bato mawa mingi surtout ngai personnellement mboka basalaka na yango JT congolais bozo pesa tout le monde nationalité bozo pesa tout le monde opportunité ya bakomaka koya tina sommet ya mboka na biso vraiment ça fait mal
surtout na bandeko oyo boza na Congo, précisément na Kinshasa. Ce qui bandeko bakolanda émission oyo. Boye bakozala peuple oyo bozala trop fier na mboka na bino mutu nyonso parce que mboka na ndeto okende boye. Monsieur le journaliste, tito comme na ba 2030 monde entier bakoya na mboka wana. C'est que bokopesa monde entier nationalité. Na mboka oyo tofandi awa même okomi na passeport ndenge moko na Mandela. Okokomba même na parlement na bango te. Kokomba. Mais okomi sud-africain, bakolobaka keke aza d'origine congolais. Mais garçon wana ndeko wana katumbi na ete ndako benga ndeko te. Bomoni passeport na ya zambien, ba tche même pas même attaqué d'origine congolais. Soki nazalaki mokonzi ya cour constitutionnelle, obe procureur général de la République, nakangina kangaye mbala moko. Merci mingi tozo kende molo mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo boyoki ndenge mwana mboka Michel Okito azali koloba na kanda et puis na bolingo mboka selon ye mais yebisa biso na mwana mboka to monaki avant publication ya ba résultat provisoire avant ba publier yango to monaki mwana mboka Martin Fayulu kolinga ko organiser marche na mokolo le 27 décembre 2023 ezalaki mercredi mais yakokamo ezake ye sa planifié pour na osala marche na ye ministre affaires intérieures mwana mboka Peter Kazadi aboyi apekisi est-ce que selon constitution Peter Kazadi azali na pouvoir ya kopekisa parti politique basala marche pamba te marche ezali constitutionnelle mais ye akopekisa bango pona nini est-ce que ezali na droit na ye constitutionnel? Ya merci mingi monsieur le journaliste. Ya wana tozo senga na mokonzi ya mboka. Mboka neti biso na tokomi na droit ya kozana na démocratie totalité neti azolinga memela yango wana. Eza mboka moko oyo peuple a souffrir mingi. Peuple a moni ndenge na ndenge, peuple a bazo raisonner sur normalité. Parce que mutu neti Martin Fayulu na ba mboka mususu neti ba mboka oyo bakopesa même 5 minutes il faut arrêter. Il faut arrêter. Au moins, il y a une marche abimi ceux qui na 12 personnes, ceux qui na nini et puis bana moko ya miki. Mais bazaba congolais mon amboka. Non. Et là que nyonso oui ba cause la ba congolais, oui to boité. Mais et là que nyonso ezakana ordre nango. Et puis politique au bande quoi na zo sala wana bisonde to yebi ba to yebi lumbe to yebi ndenge nini ba sala ka ba marche. Loko mususu zo même ceux qui na posa même ya marche, angara zo même temps. À 8 ans, même après un mois, à préparer marche même opinion internationale, on a que oui, ndeko oyo ayena peuple congolais pour revendiquer. Mais on m'a dit sur le terrain, même pas 12 personnes na pembe ni nae. Parce que yeb sanga isko opposition ya ndenge nini bato na bazo sala. Et puis il faut botala na mboka na biso na bitumba. Na ba pays mususu tant mboka eza na bitumba. Bino ba politique il faut boyer ba ndenge nini ya kozala bloc ndenge zo salema na Israël siko. Merci monsieur journaliste ndengo bakselinga est-ce que batouana bazali na makila ya oya rouge n'était de biso mais pourquoi ka biso ba africain toye bakate et le na Mali bazana opposante. Merci mingi mwana mboka okotuna bango mituna pamba te bino ba congolais nde sengeli bo répondre mituna mwana mboka zokotuna pe bino nde fobo juger sur mayazali koloba na kati yo ndenge ni bolimbisi na ba pays mususu mbele élection ko salema même pas je cause au monde même na Ukraine président de la République, il va la marche dans les élections, je crois, dans le mois de novembre ou. Mais le président a l'équipe la télévision. A l'objet que Tozali na Bitumba, élection que ça les mamukolo oyo, mboka na biso et que ça totalement na nini. Ce qui peuple na biso jour va comprendre, mais quand même avec le temps, on a peuple on va comprendre. Bah comme on a que, bah politicien na biso. Donc 99,9% c'est pas aventurier.
Merci mingi mwana mboka na kepe na lombango na kotuna motuna mosusu na sima ya publication ya ba résultat provisoire ya Seni Oechi Félix Antoine Lokola Molongi tomoni moko ya bana mboka na kombo ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe kosilika aboyi na ba résultat nyo surtout ya Seni alobi Seni na Denis Kadima basali ba aventure pona kotia Félix Lokola président selon ye pe asuki kaka wana te asengi na ba congolais ba kota na nzela basala désordre pona ko revendiquer to banga ou bien to banga te makanisi no ezali nini biso ta ndo sala ba marche na ba 1990 91 92 ya ba conférence nationale souveraine to bana ko mona bana kibasa na kati ya marche bana Tshisekedi wa Mulumba na kati ya marche bana ya Bambwakem na marche mutu wana yo tangi parce nga na yebi congolais te puis na otika yeba congolais te même lobby biso ba patriote révolutionnaire combattant tant ozonga mboka il faut bakanga garçon wana basambisa ye fois mwana mboka retirer maloba aza quand même aza moko ba candidat présidentiel benga yatana kombo mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ko benga garçon ko retirer maloba te mwana mboka bon ngana za révolutionnaire retirera maloba papa mbate ezanet ozoba Lumumba retirer maloba be ozoba la Kwame Nkrumah qui retirer maloba be Mugabe. Un révolutionnaire, un patriote a retiré Maloba à l'obité. Maloba à l'obité, Maloba n'a pas besoin de monter Manangaï. Donc, va retirer Maloba au Monique, Naloba qui n'est pas patriote. Mais au hasard patriote, Oyo, à musée à Zobunda Bitumba, musée à Zui, ba minéré, qui est au minéré, na Zimbabwe pour ne permettre, ba fouta ba soda, to soma mandu qui to soma boué. Mutuano yo bengi, soit disant moi na mboka na bino. Bakanga plus de 50 conteneurs contract ya Congo balobité Congo azana nyongo ya un 6e janvier au juste bino de congolais c'est parce que vous appelez congolais mu colonie ni bino ba congolais bokolamuka ya moni un révolutionnaire ils n'ont pas si pour nous comprendre parce que un révolutionnaire a outa kaka pa nzambi tout le monde a Betchen Tshisekedi tout le monde a Kabalu tout le monde a papa Lumumba tout le monde a papa Kimbangu. Un révolutionnaire a mystique et peut-être le bakamakamnaye azolo bapona ko telemisa peuple naye mutu ya ndenge wana est-ce que senga bino ba congolais ta pardon bakanga plus de 50 ceux qui 100 track oyo ya ba minéraux oyo flaki toke de koteka pona mboka na biso ekotisa nini pona to somba basobela tabana même kiss na ba mama yemo même ba kiss na ba kalembelembe mais un sujet wana obozo benga lelo mwana mboka. Même ngai eloko wana na kanda mingi ya komona mutu wana cour constitutionnel bayeba ndenge nini ya kopesa autorisation ya kocha candidature il fallait pas nazo senga pena bandeko nanga na profiter senga pena bandeko nanga bakatange bandeko bakatange Congo ti eko mzambe akoya na sia moi oyo Congo ekozala kaka ndenge ezali wana soki bino bozo zala manipuler parce que bato moko bapesi bino pombe bozo boma bandeko na bino bakasa ye pona ba bêtise boye ba ke lobby minéré ko kene na ba Congo ke ba Congo de minéré et comme ebele boko ya pe refuge ndenge bozo boma bandeko na bino bakasa ye boye ba ke tous les ba congolais ba na kanda likambo na mingi mais si je dis c'est loko ko kata ya ngote dazo pesa na okata ngote o ezali oyo parce que et comme trop c'est trop il faut boye ba ke mboka na bino ba boma ba prophète net ba Kimbangu ba boma Lumumba oya telemaki pona ko soko kene Équateur okuta ba ke ba 90 ba boko ezalaka te makolo ezalaka te okotuna question pona nini papa oyo na ba gemena na kenda balobité azalaki na 10 ans akendaki na ba parents na kosala caoutchouc akokaki te basango bakataki ye maboko ya ba mindele boye ba ke lobby nzambe akiko pesa kasai bomengo nyonso beaucoup exode rural ko kende kuna parce que soki bande ko na bazongisi beaucoup lo banini il faut tous la kamayele tous na 21e siècle. Dans le 21e siècle, le peuple a causé la xénophobie. Dans ce cas, bakatangé nyo sote, oyo bazali manipulé. Na ba payanet bakatumbi. Batu bazo zoka mingi na comportement oyo bazo mona bozo sala na katanga. Katanga yetu. Non. Congo est riche partout.
mboka oto fandi Afrique du Sud, Chine, États-Unis, bazaka riche na bilanga. Mona ba mboka neti ba bandundu, ezala mabele moko ezali trop fertile. Parce que lobby sur les autres que mabele wanande il faut biso tous à la bien. Donc exode iral na bandundu te. Pourquoi mutu moko oya tangi ata classe te bazo manipuler ka bino ata tangi classe. Peuple bazaka ini. Oba Sud-Africain balobaka together. Sud-Africain azaka ini parce que alingaka banyoko mingi balingaka buzoba te. Biso pe congolais to nyoko mingi. Plus de 80 ans ya ko boma pa Belge ya ko beta ya ko kata maboko. Yana ba papa na biso ba kendaki na table ronde ba telemeli ba Belge na ba américain. Mais bino boza manipuler pour na ko bomaka bandeko oya kasai. Vraiment bandeko erreur au bosala. Bokanga maloba lelo émission lelo émission elimora susute. Boko regrettaka parce que ekokoma un jour minéraux style na katanga boko kende kisangani. Bataki sangani pe boko balabino ke boye exode rural. Oyo to sala ka lelo ezonga ka lobby. Merci monsieur journaliste. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo boye kindenge mwana mboka alobi mengai lokola mopanzi sango to journaliste musala na ngai ezali ya kosangisa ba congolais nyonso biso tu tozali eloko moko mboka wana Patrice Emery Lumumba tikelaki biso yango mwana mboka Joseph Kasavubu mwana mboka Désiré Mobutu Sese Seko et puis mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona kotanga ka ba wana Muluba Mongala Mukongo tozali eloko moko et ngeli tozala liboke pona ko développer mboka na biso totelemela ba politiciens nyonso mabe o bazwa na